Fele Mongo
demander, Tristan. Tu ne vas pas demander. C'est moi la mienne. Petite sœur, mais oui. Oui, Manu. Ah, jusqu'à pas bien. Mais oui. C'est la rouge. La Bordeaux. HD Fleur du monde. Ça va. Et pour matanga ya frère na biso oyo akufelaki papa na ye ebiere meita na kombo ya Henri Meita oyo aza papa na ye donc notre vieux aza nanu vie na biso ya litango vie na biso ya mabele donc vie pena ya kati à part vie ya kati donc vie pena ya pale à part vie ya kati père eder omoni toute la famille Kitambo tozawa bavinanga bapeti oyo kizoba baza bapapicho matendele bazawa donc bapeleta mfumu bazawa baarno bondonga baza famille mobimba baza baya oncle baya Marie Jeanne donc baya Julie baza baya Mathis baya Lia en tout cas bato bazawa ebele famille Kitambo nyonso tozawa toza représenté mpona mulo naakekela baya mingi famille Kitambo bongo bato Victoria amona image ka yo bamisu bakei ndenge bon omoni makambo oyo nayebi solo omo dembo entre frère et un ami le mot rapposé sa réponse le choix est clair donc on a ami et aider on a frère entre un ami et frère le choix est clair donc on a ami et aider on a frère et aider voilà on a awa na cadre ya frère et aider donc makambo oyo makambo na ngamo ngamo na kufeli vie na nga ndenge mo aider a kufeli pe voilà lo na koloba yango wana quoi soki bayete peut-être baza na ba makambo mosusu oyebi kaka bakoloba nini mais entre un ami et frère le choix est clair voilà je suis frère. Merci beaucoup. Oye awa toza na matanga ya vie na biso via Kitambo mangembu vie oyo soutenir bapeti ebele ya lelo epesi ke ezalaki jour na ye donc toza na eloko mingi ya koloba te mais tozokanisa kaka babonheur na baexemple oyo atikeli biso
na exemple yango mpe oyo mpe biso tozolinga mpe tosalela makasi mpo tolakisa mpe bamosusu mais toza na mwana atikeli biso ata kolima aza kaka mwana toza na eder ya mwana na biso aza mpe ndenge na biso donc vie que son âme se repose en paix parce que eza makambo yaka toani eloko mosu akoloba te mais kitambo nyonso tout vraiment surtout kobanda kaka na prince ya oya depuis hôpital ti okoma na magasin matanga eyali mpona veo donc yango omoni mpenza ke toza ensemble na bato bazokolela toza na bango elongo mpo vie akomaki ve ya moto nyonso tu ata abotamaki na libumu ya mama moko boye azalaki mwana ya famille moko boye vie ya famille moko boye mais akomaki ve ya famille mobumba parce que atei alakisi apesi mpe baaction oyo esengaki apesa na bato tu vie mpe azalaki menace mpe trop na maladi ebele kilikili ndenge kaka ezalaka mais ye asali exemple na ye oyo biso tu toyebi toana eloko te vraiment merci beaucoup que son âme qui se repose en paix. Ok, merci. Bonsoir papa. Kombo nani? Bienvenue nani? Hein? Massa. Ibe mwana kitambo to mwana bandai. Siko bena papa arinde. À partir de mon ami, me disons pas. Eloni rolo ba pona famille ekufeli enfin pona aider ngo eloni rolo exemple atali ça bato bele mutemo ataki na moni ça bato ça bien on le bana bato ayo ba ka ko ko za mutu wa ya ko bakisinayo ko zanga kita utambo ya monte c'est important ala ya mo ni ouvert ouvert wana tara passe la bateau bazaki na ye komulela tozawana pour matanga na ye salaka passe la bateau ya ye nzambe akapesa kini esika te olamu na ye po atalisaki bato nzambe amona watei liloba akotalisa bato nzela oyo ya bosolo epi eza boye ndeki na nga nzambe ayebi po atalisaki bandeki na ye bakutana na ye ata na miliamu ya nganda wapi talatala foboye wayoka nzambe ayebi moto azaka moto mpe déformé ndenge neme oyo nzambe tomonaka tu parce que tema yaka nzambe angela ya tindaka awa bitaka biso. Merci beaucoup papa. Bonsoir. Boni papa. Kombo nani? Le fils en Kembo. Hein? Le fils en Kembo. Leva mwakasi na okati. Le fils en Kembo. Mwana kitambo. Mwana lemba. Mwana lemba. Wa présence sur matanga awa Olandi na yo. Naye kuna ede. Aka mali de. Banda ya poto. Bamokati, ba maison mère. Eloko ekomeli okolo banini. En tout cas, on a présenté déjà 60 condoléances. Et puis, on a accompagné la famille parce qu'ils ont ma casse. Même dans le programme de la nouvelle, je pense que moi, si elle est venue à minuit, je pense peut-être que j'étais la première personne venue à minuit pour nous dire que non, ton fils, il faut y aller pour maîtriser l'idée. Les enfants m'ont passé. Merci beaucoup. Merci.
Bonsoir. Bonsoir ma fille. Comment est-ce? Maman Julie. Hein? Julie Zilambi. Julie nani? Zilambi. Moi ya matanga ya papa Henri, oyebani ndeni. Oyo aza oyo akufi aza yaya Noko. Donc yaya Noko pena donc bango baza na lado 35 ans na lima ya 36 na kitambo. Donc yayo oyo ezaka amoni biso nde tozokola amoni biso bana mikie ntina kendaka kini donc ya Henri epa na biso papa social ya kitambo. Donc na matango tokoki kozanga te ifaleka toparticipe po tolela ya Henri malgré na mosika ifaleka tolela ye. Message nini okolobela na ede awomo? Message nango kopesa kaka tolingana. Donc nde toza mpena tolingana totika barongi oyekola alingaka ye nde boye na maita nde tozokende tolanda exemple ya Henri azalaki quelque soit problème akoyokota baleki na ye malgré état de santé na ye mais azalaki koparticipe biso biso donc alakisa biso bolingo e bolingo wana kasatola tocontinue yango. Donc message na koloba yango wana donc famille ya Henri Eder mpe mwana ngai amuka Eder landa lokola papa na ozali papa na azali koyoka bolingo ebalisa likoto Merci beaucoup. Bonsoir. Comment on l'a dit? Sylvie. Na veni, depuis moi il y a 42 fois par Charlotte. Ah ok. Et là on est pour la loi pour la mission on a acheté Nous présenter ma condoléance à mon frère Eder et toute la famille. Sois fort, courage vraiment Eder. On est ensemble, toute la famille du Côte Kitambo. Donc tous à la famille, soutien à ma maman Boyne, tout le monde aura. Ma frère, ma frère ami. Donc rien avec bien, Eder va rappeler moi mon colis. Donc là, toujours dans le respect. Maintenant, aujourd'hui, les parents mariés avec un araya Sylvie. Donc, donc moi, les gens m'ont respect pour eux. Donc, mon maman va se déplacer, elle va être très poli. Là, bon, yaya, papa n'a Henri en moto. Si vous avez toute la question, on est en train de pas sacré. J'ai mon en dans l'ingami. Non, on a Henri. Il y a Julie, hein? Bon, il y a Julie. J'ai mon papa, il y a dans l'ingami. Si on va pas sacré, on a coupé les mots sur eux, à lado, à terminer quoi Grisani. Franchement, il y a Henri. Nga vraiment na yebi te boya ke bana ko ngate me nga souvenir na ko ya Henri na bana ko bona e kaka mini na tena so ma coach pa la sola limaya so ko pa ako to so pa bela ke boko so ko coach ya ko boto me ya boko ta sacramento to mo na ya rita ka so gérer sacré to e ba ke na ba ba ta ibi bale na yambala oya kia ya ki yambala ba zaki pe yambala na beta musique après yambala ba zaki pe na so sele vieux scellé au Azawa. Donc vieux scellé fait donc tant que je vois on va dans ma box on a découvert cette image à Sacramento. Donc ma vieux dans ce maintenant on va avec l'image dans ce donc par on peut tendre ma colo sacré. Donc parce que Sacramento ya Kitambo bomoko toza awa matanga velanga Henri moyika biso kitambo mo tozali biso nyoso awa bana kitambo
omona merdi oyo azali toza matusi oyo azali le plus géant du monde matusi azali catalogue biso tozali awa omonaka tout itambo donc on est ensemble quoi donc bana itambo nyonso bomoko tozali tozala matusi awa le plus géant du monde oyo azali bana itambo toza ensemble biso to awa omona toza ensemble donc omoni matusi oyo azala avec die Jean Ousseini omona bomona biso fonde dinga merci penza toza bomoko bana itambo toza awa biso tous ensemble quoi. Merci Nabino. Merci Fondé Nzinga. Salaka biso peta tous bomoko. Ça awa la salle. Merci beaucoup.